Mission TV, le miroir du monde. La présence il y a MONUSCO à Panabiso ONI, c'est très important. Alors que le col nano biso moko asutana biso ba comme capable de faire la face na ba pays wana ba okese biso. Normalement présence à MONUSCO est très nécessaire. Policier ou soldat congolais zo futa ma 80 000. Mais mbongo na Congo zo futa soldat ya Tanzanie. Tangelanga mwana moko un pauvre na esto caméra benga ye apesa ata 10 000 francs. Yebisanga. Mais pour la libération na ye, mutu azotika Bukavu aya na Goma kozila Tshisekedi attaqué. Tshisekedi akangai kamera. Kamera yibi mongo na ye asali yango ba tapage na basi. Ngai sikosi na yini na bike. Facha sa eloko moko te facha bebisa makambe simbate. 5 fachi. Na pour lobito sekaye. To seki mais 5 ans na ye bonheur pour na ye. Siko 5 ans na souffrance pour na biso. Et inaki kozala congolais. Ndeni ni wana. Okotala befezo salema na Congo. Ezo sa rola biso mo to lingi mboka na biso te. Permettez-moi koloba yango. Tshisekedi avait raison de koloba que quand l'IDPS sera au pouvoir, opposition kozala na mboko te. Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh bien bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino, souverain primaire gloire Bosobo Benga petit peuple. Nakitaki na terrain, nakitaki na sujet mususu concernant discours du chef de l'État, mais à ma grande surprise nakuta na bandeko bazo tombugali. Bonjour. Est-ce que soko poussa na tamwa muke? Nakuti bino bozo tombuka wa makambo ya opposition. Makambo ya opposition na nini opposition ezate opposition buena boye eza nini juste. Bon, ndeko na ngai omoni bona sepela ipenza koloba lelo te parce que mutema na ngai vraiment depuis lobi e inaki kozala congolais. Ndeni nini wana? Okotala befezo salema na Congo. Ezo sa rola biso mo to lingi mboka na biso te. Permettez-moi koloba yango. Tshisekedi avait raison de koloba que quand l'IDPS sera au pouvoir, opposition kozala na mboko te. Sérieux wana? Oui. Le père Tshisekedi le père avait dit ça. Je confirme ça. Et là aux salema pour le tribalisme na mboko ça me fait vraiment mal. Donc ils ont continué. Nazo continuer koloba. Ils ont continué. Ils ont continué. Ngai je ne suis pas Moluba. Mais moi j'ai risqué ma vie. Eza révélation on peut pas foyer bien côté. Moi j'ai risqué ma vie. On m'appela batu babande kozela que non, les messieurs lobby ou na 11 ou 12 heures à kotana tongote. Nga corbe bemba titike de matelanga libon, tu vois? Est-ce que moi je suis Moluba? Jalousé au ministre Nabino c'est mon père, même mère na papa nanga. Mais moi je suis à l'IDPS. Est-ce que je suis Moluba? Comment tu peux favoriser Babilo comme moi na sensité na mboka oy? Comme Olingakano, il faut soutenir le tribalisme na haine. IDPS est passé dans l'opposition il y a 30 d'années il y a sali avec des souffrances chaque jour. Est-ce que va favoriser le tribalisme? Tshisekedi a bétami combien de fois dans Mboko? Est-ce que le président va quitter Kasaïté? Ndegonanga. Moi depuis lobby moral nanga bato ba ebinga moral nanga eza bien. Vous pensez que non kota la babiloko oyo batu ya est basali na Goma pona ko combattre chef de l'état. Est-ce que famille Tshisekedi ba na est ba gorja ka bango? Tshisekedi a comme la pouvoir est-ce qu'akiti na Kasai? Pourquoi ils ont préféré ngana goye biso Tshisekedi aloba ki akokoma Kasai soki kime koti na est nda kiti Kasai eta ke kime koti na est te akotika et je te dis que 5 ans ya Tshisekedi akokoma Kasai te. Sérieux wala? Ngana zo pesa yo c'est les formations na pesa yo. Mais de tozala tozolinga mboka na biso te comment caméra bouffer d'argent tangelanga mwana moko un pauvre na est caméra benga ye apesa ata 10 000 francs yebisanga. Mais pour la libération na ye, mutu azotika Bukavu aya na Goma kozila Tshisekedi attaqué. Tshisekedi akangai kamera.
caméra yibi mbongo na ye asali yango ba tapage na masine na apesa bato mbongo tant ba gorger bato na est caméra salini. Qu'est-ce que caméra fait? Ndeko na comment tokoza la batuti tozo za ba nyama boy comment? Sinon zongela on a moni moi papa yo pose partager même opinion na ndeko. Donc c'est choquant oh tozo mona na mboka na biso. Tant tozo prôner pour l'émergence à mboka oyo. Hein? Comment expliquer que kaka na mboka oyo bozo linga émergence kota ba compagnie na bino bozo futa taxe te bozo futa douane te. Do awa mutu azana oya elikambo. Lelo to bateto oyo kabino kaka. Et après baza ko acclamer bato lolengi wana. Non. Et puis tozo teme la tribalisme na mboka oyo. Moi qui vous parle, je suis de Bandundu. Mais bah discours, il y a tribalisme, il y a haine. En tout cas, tout ça est d'accord. Et puis, je souhaite que le président de la République a zongisa ndenge zaki na tango Mobutu. Gouverneur il y a ba Congo qui na province mususu ata na est. C'est comme ça. Ba renverser comme ça. Parce que la logique oyo le président honoraire Amemaki Biso, il y a un de Francisco tribalisme na mboka oyo. Il y a un de Tomoli tribalisme. C'est ça. En tout cas, bonjour. Bonjour. Gana yaki na sujet musuji ya discours à chef de l'état mais na yokuta bino na kanda na ebite bozo silka nini. Non, normalement. Ba régler na bino ezali. Ba régler ezali parce que mboka foza na bomoko unité foza na mboka. Mais tozomo na tribalisme meza na mboka na ndenge moko ya kosakana te. Ozoka eloko wana biso population toza d'accord na ngote parce que régime oyo elongwe nde créer tribalisme na kata ya mboka. Ndenge nini wana liso. Okomona na kata ya société ba Swahili na Swahili tozaki biso nso même soda bazo ba Kiswahili biso pe ba congolais oza motandu mezo bundo oye ko la Kiswahili pona oza ma privilège mo quelque part et ça tribalisme au régime passé nde milaki biso mais ce que tribalisme ngo ebotu susu misunyo makasi ndaksa ne batu l'équilibre songa lo biao président république ki na mboka bisika bitumbezo bunda bisika bazo kufa ba gorger bato mais bato wana bazo la intérêt ya mutu mo boza na mbongo ebele asa ba meuble na katati olobi ke non mutu akoma ko sala effort aye ko la Swahili pour azala na ninyo lobi to zaki na débat a na papa moko je pense que se souvenir papa na lobai ke non ndenge moko peka na présidence pour na ye azomona ke non tout autour wa chef de l'état il y a que tribu moko azomona te ke non c'est comme si tribalisme on to continuer na non wana ezali ba langage ya politicien nga na moni nante parce que précisément na RDC wa bandaka pouvoir bangale longwe ba Swahili longwe tozomona makambo wana eza pena mingi te même na société tozomona kiluba ezo banate tozomona Kiswahili ngo te komi okitama muke parce que pouvoir c'est kimi bango ozoka baluba ba Swahili bada tribalisme ba kosakana te ozoka moi ke ope opozo pour nene za tribalisme non te tolingi loko wana te biso toboye loko wana tolingi ke Congo za la malamu totanga na biso ba kombo ani totanga parce tomona yango totanga po tomona yango totanga po tomona yango ezali loko to ba na yango to mona ngo na mboka oyo parce que danyo so ba Kiswahili so ba kangi yo so li Kiswahili batiki yo so li Kiswahili te ba kangi yo to mona ngo na mboka oyo mais to boyi nde loko wana tolingi ke ndenge ndeko mso lobi ake no président république en tout cas alanda émission oyo moto azali gouverneur oza moto andundu akena nkuna na este moto aza mongala akena ba bandundu moto azali mukongo akena Équateur alors loko wana esangisa ba congolais ndenge Mobutu atikaki voilà mais donc na station mo mabe na katamboka tolingi yango te o DGDA ya boye okena no kuna na nze kolo bome okeo akena nkuna tonima tovote bato mosusu awa na capitale ba beko na biso te me tovote bango neti ngalo bana moto andundu na botem na mboka na mission njumo na botem ngisha sawa te mais na soutenir idée ya chef de l'état akinda les bons ozomona to ndaka sentiment ba ni complaisance ni eloko moko te to ba congolais nyonso koleka na pouvoir aza congolais faut to soutenir quand même kini boso soki lelo fatia BBC asani mabe souffrance na biso fatia otika ko mona passe na famille na ye fatia bana ba kufa nzala te famille nyonso ba kozala bien bo ngai suko suna yinie na bike fatia sa eloko moko te fatia bebisa makambe simba te 5 ans fatia na polo bito sekaye to seki mais 5 ans na ye bonheur pour na ye suko 5 ans na souffrance pour na biso président mso ko ya susu to bike na président sa eloko moko te président sa eloko moko te président na batie bakal président na ko bonga famille na ye biso population souffrance à 5 ans
Et le roi tout faut te banga population to bayango. Non zongila papa. Mais ngai nazo proposer makambo azoloba wana. Papa poussa la moi. Na Assemblée nationale, dans le Congo, nous avons 450 tribus. Que les 450 tribus soient représentées dans l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Sauf que les 400 tribus sont représentées dans l'Assemblée nationale. Je crois que chaque tribu a une puisque tous les minorité dans l'Assemblée, bango ne bato bakonzaka Congo mobimba. Vous comprenez? Donc si chaque province, donc si chaque tribu est représentée, c'est-à-dire ce que l'élection est, chaque tribu babimisa mutu na bango, allez mutuana aza en assemblée. Les locaux les a 500, les 400 les 50 batikala wana ba copter ba chef coutumier ndenge zalaka. Moi je crois si tout le monde est représenté, la représentante ya ONU tango ya kia basola ki na président ba sala ki moi nini moko asenga ki demande moko pona ko réduire effectif ya batu ya MONUSCO, mais à notre grande surprise na liboso ya ONU le président demande que non ba sungaye na nini ya Nations Unies par MONUSCO pour éradiquer la situation wana yo surtout ya STS qui za moi contradiction te. Papa, notre état restera toujours faible tant que l'ONU est ici, au moment où Bissomo Tozo Kwakozwa relève Yamboka na Bissoté. Tant que l'ONU est ici, papa, nous sommes manipulés quand on a bonisien wana. Au président Singh. Tango bituba, tango bato kufa. MONUSCO zo monate. MONUSCO zo monate denga bato kufa. Dans denga nduke zo le kanamboka, MONUSCO zo monate. Moi je crois président Salamakasi. Au moins tango buta zalaki. Mutabana ko saka na armée congolaise azaki te hein. Soki to komi na armée ya makasi, même ba voisin oyo bakokima biso. Ba soda penza ndenge Mobutu azalaka. Mboko ekeno liboso. Papa même question na Ouais, même question ya ba ONU pour bakitawa ngana zali quand même contre na ndeko ndinga ntiko lobawa. En tout cas présence ya MONUSCO a pa na biso ya ONU. C'est très important. Alors que lokola nanu biso moko asudana biso bakomi capable te akosala face na ba pays wana ba ogresser biso normalement présence à MONUSCO est très nécessaire quand na mboko na biso. Au contraire na ye parce que lelo soko MONUSCO alongwe au lieu makamuso mabe koleka min koleka que par rapport ni MONUSCO azalaki même ba groupe rebelle wana ba osama kam parce que mon ba obanga MONUSCO azali mais soko MONUSCO azali te mais biso na capitale lawa ezana bo biso na ko na ndinga mabe na discours chef de l'État le oni bo retenir ya makasi. Normalement chef de l'État azana poste d'abord qui me côté na est alors MONUSCO phase à la pour soutenir FARDC parce que soko bazui territoire nous wana comme na boka FARDC MONUSCO OK naye atibiso na kimia to s'organiser ba soda ba yé alors ba sécuriser mboka mboka comme na kimia MONUSCO OK mais pour le moment que na n'était parce que à soutenir président de la République ça le ko na katanda s'il vous plaît ozomona ke bituma moko zoya oko benga bazien moto ziki na ndako ezika na moto ba bazien ba ko ya pour soutenir yo ba bomi mo ba bomi moto ta moto ekufa bazien ba ke yo mo soko mo wanjible ko mike va le président Salim MONUSCO tika la to moto si mabiso mo bana mboko to tika la poto bonsa ndako ndenge ezali année des années MONUSCO azala wa moto ngo ekufa ka te ndenge ndeko utikolo. Bon, le problème ya MONUSCO fait ya MONUSCO eza MONUSCO ye mokoti. Parce que MONUSCO a pesi biso ba rapport ebele na mboko oyo. Oza conscient ya ao. Atangeli biso même des généraux congolais. Oyo ba parvenu koteka ba arme kuna. Papa soko tini nano yo nano bongisi yango moni eloko boma mboko Lumumba senga indépendance oyo ke tokoma nano capable na ko indépendance te. Yango lo moni ke Belgique aboma biso na yango. Avant senga indépendance ata mwana volongwa na ndako na papa na yo ke na ndako il faut za la cirque nena olongwa na ndako oyo na kozonga ka lisusu awate. Yo ke des semaines ozongi obime capable non. C'est ça c'est le chef de l'état. Ayebi armée na ye ke ezana no capable te. Ils sont nos capacités à cause de moi je ne vois pas ça un problème parce que y a des gens qui Congo yebi beta ba généraux naï ce qui a sengi que MONUSCO tika la po yebi ndeko nanga nazo yebisa yo que je t'assure que Félix alingaka mboko otala niveau ya mutema mabeko ina mboko biso policier ou soldat congolais azo futa ma 80,000 mais mbongo na Congo azo futa soldat ya Tanzanie. Oyeba nazo pesa yo nazo yebiso eloko moko na koyebiso ke pona nga le seul mutu atikala alinga mboko c'est Félix na pesa yo
bazoloba te oyoki opposant moko aleki na TV koloba mbongo la Congo efutaka basoda ya Tanzanie. Papa ozana ba preuve. Ndeko nanga est-ce que toza ba amike na Congo? Nani aleki koloba? Otanga journal te ou olande formation. Zotuna kaka ngamsana ngeza. Mbongo na Ozefrem nde futaka basoda Tanzanie. Nani aleki na TV koloba yango? Mais soda congolais azalaki kozwa combien? Na itana bango 80 000. Siko tunelanga soda Tanzania banda ko futa ma combien? Ba pesa biso salaire ya soda Tanzania na mbongo ya RDC. So mutafinga Félix na miso na ngai. Moi je ne suis pas Muluba nazo esoke na Mongala, je suis ngombe de père et mère na botami na mboka. Je suis venu à l'âge de 16 ans. Na Muluba te. Mais tu as critiqué Félix. N'importe quoi aux frères Mabanda ko futa ba soda Tanzanie. Fayu nani Musito azalaki premier ministre. Na mboko. Adenosaka yango. Ndeko nanga Congolais nzamba sunga Congolais pe. Na ebite po parfois biloko balesa biso na Congo nde longola biso mayele je ne sais pas. Nde nazo ebiso ke depuis lobby moral nanga na lali bien te. Je crois que papa moi liloba robak Césali. Chef de l'État. Merci na bana moke pona eloko to bengi tribalisme. Soki to lobby boy. Mobutu fit un président nécessaire. Azalaki mal nécessaire. Na lobby boy pona nini. 5e président de la République de Zanayo Siko Fati. Mais c'est le seul Mobutu qui a construit le pays. Natangela yo Barazi de Linga, Pont Maréchal, Cité de l'Ancele. Donc Mobutu a construit Babiloko et Belé. Alors tribalisme n'est pas Mobutu et Zalakite. Pour nini na lobby boy, Konde Villa Kikanda, Azamo Yombe, Atindaye gouverneur na Katanga. Mananga Titwa Polo, Batindaye gouverneur na Bandundu. Kabangulunya na Tangenangenda, Muluba. Atindaye gouverneur na Bandundu, ainsi de suite, permutation et Zalaki. Mais les losoki yo oza natif originaire ya province wanante soki okekuna bako yina yo bako sala yo mabe oko travailler bien te. En plus de ça, kaka Mobutu ngana zoloba oyo. Ozaye komona ba avion de chasse to bengi Mirage. Mbo Léon. Moto azale ko tamsango avion zo sala penda boy. Po elongwa soki balobi komona nani Mbo Léon. Akufa. Mboléon. Azali ko tamusa Mirage. Donc kolonga kisasa wapo akoma Katanga esika tumezali na Dilolo na Mutsatsa na Kolwezi. Akosala combien de minutes tango atie boy. Asi akomi kuna sur place. Ba parasitiste bakokita lelo mona kale susu na aéroport ya Nzili ba parasitiste bazali susute plupart ba militaire lelo to bengi nini civil antenne, militaire, mais formation il y a bien, exact. Tout ça, faut que ça soit militaire. C'est-à-dire, formateur, bazali suscité. Alors, il y a un lobby qui est mal nécessaire. Mais, président Félix Tshisekedi, félicitations. Aza véritable nationaliste. Alingi, reconstruction nationale et salam. Malheureusement, Aza coincé. Moi, je travaille bien, exact. Pour ceux qui ont lobby que Osala, Osa coincé, au travail ndengeni. Mosé Laurent Désiré Kabila, Azaki véritable nationaliste aussi, a travaillé bien, à construire kaka loko kaka un moko. Zando to benye marché de la liberté à construire ango. Malheureusement, il a été tué par les inciviques, par les hommes sans cœur. Babomiye. Alors to perdre ezalaki disparition naie ezalaki kaka perte na Congo seulement ezalaki perte na Afrique. Merci, je crois que non, c'est par ici que nous mettons fin à sujet n'absolu mko na lelo bino mo bomona ki na yaki na sujet musumu na kuti ba papa kanda nini ba mo ba ke na ndenge ba ke na ngo biso tozana eloko kolobate tozala rara pour la transmettre au peuple azana ngo posa et pas mikonzi yango le roi posa na bango lelo ezalaki o wana yango boyo ki ba transmettre ngo pour na ngato suki awa numéro yango na benga koma ekozala malamu Togo monana. Merci, à plus tard.
Ma Mission TV, le miroir du monde.